la communication. Aux hommes, on a babiloko bazo sala. C'est pour cela le président aussi, il a accepté qu'il y ait une salade. Pour Mouto Azali Banda match, à mon occasion à Biébé. Je suis là pour dénoncer toutes ces histoires. Tous les biloko, les autres salama, mafia, ko yiba ba document président, ko publié, président Zana Moutou, même à Solola, même à Liandakala, photo et bimi. Bon, l'église catholique en question, bon, il y a déjà tendance na bango. Tendance na bango, il y a tendance la mouka. À ce moment, on est des batumba na permanence, na rendre bango hommage que tokoti kalara jamais kobo sana bango. Donc tokoti kalara jamais ko bon ça et ça il a les larmes aussi s'il vous plaît. Excusez. Oh bah bengi façon de faire, il y a un conseiller à président. Un conseiller à président, un comique au salon, un bengi, comme si tous en a moi tamo, or que nous n'avons pas le temps. Comment bino va conseiller à président, beaucoup tika président, à Kendeko, kotia, ba signature na marambouya libre, zone de libre échange. Au moment que Congo est en intérêt, bino batu botanga na balouvain. Zone de libre échange wana, et en intérêt à Congo te. Rwanda ba koma osa ba voiture. Biso atama tembele na chasser na emballage. Bon, le problème qu'il y a, l'IDPS a perdu beaucoup de gens. Son a l'obina cité, moi j'ai perdu l'un de mes amis. Où a sala gena kota na IDPS et voir ma kota. Na des bonhommes na 5e rue. Yangonde salangai et pelisa flamme na ngai ya révolution. Bato ebele bakufi na komba oyo. Ba famille na bango baza ba papa bakufa, ba mama bakufa. Bato ebele pe bakweya na bakop na bango. Mobutu a bomi entreprise na époque à Alain membre d'honneur à UDPS. Je crois très bien. Voilà, chers internautes, vous êtes le bienvenu dans votre émission Short News avec Eki Bumba, votre humble serviteur, toujours dans notre site ESP Media. Quand on parle de l'ESP Media, on voit directement Papa Edo Amani, que je salue, et sans oublier Maman GH, Maman Yabana, vraiment Bambote Nayo, Tobo Sanipete, Maman BT na Kati Alman, Babon Guérison, na Samaritaine Amani, Bambote Nayo, place aux Ali, vraiment Nzambe Asalayo, grâce. Makamunyo se les bien. Voilà les lots comme il sous wana tongo na wapi na parti na permanence ya IDPS koyoka matinée politique oyo ndeko na biso fils Mukoko gardien du temple azalaki nango et uti ko pesa azopesa biso message to état des lieux ya mboka ndenge ezokende maenio soto ezo kosalema kuna na Lualaba to na Sele pe partout ezali kosalema na ba encouragement na ndeko na biso ba tilukwebo oyo auti kotika lisanga ya FCC pe maenio surtout akoloba d'ailleurs à travers magie ya caméra na ndeko na biso Arsenal total nanu image nini oyo ndeko na biso fils Mukoko abombeli biso pe maenini azoyebisa ba imboka partout au tozali. Merci de vous recevoir dans tozana na plaisir ya koyamba bino lelo na tant que gardien du temple na tinato meka kosala o babengi communication par rapport à la situation politique, dans la situation générale il y a l'État congolais. L'IDPS c'est un parti où il y a la liberté d'expression. On doit donner aussi nos pensées par rapport à Mambu Onyoso. Etali Congo pour Congo et ça biso tout. Premièrement,
en rapport avec échec ou équipe nationale et qui na compétition. Point de vue nanga, et ça d'abord que on doit arriver à changer un peu les choses quoi. Et ça te que mutu moko bana babotami bakoli bakomi ba majeur yé azala kaka. Donc le cas il y a par exemple Constant Omari, il faut tomber à atika poste wa mutu mususu amema o babengi maele na ye. C'est l'alternance donc ezo senga ke osali otikeli pe batu misusu. Fekofa eza bien privé na été. Fekofa pe ndenge eza na batu misusu pe baza na moins expertise. Mais pour na kao etali le coach Ibenge, on ne suit pas des chèvres à la fois. C'est-à-dire, pour Azala beaucoup plus consacré, il faut apprendre entre Vita na Léopard. Il faut apprendre l'eau moko. Donc, cumulé des équipes. Les OP ça bien été et ça là na régime passé mais point de vue nanga il faut pour na eloko moko entre Vita na nini donc on ne suit pas des chèvres à la fois en rapport avec la situation politique boyoka indenge batu ya FCC bazo insister na oba bengi candidature ya Tambwe Mwamba na Sénat. Le FCC nazoka moi-même jeune à FCC. Biso na eu de pes. Hier c'était Paul Capita, Liaou Marcel, mais lelo na eu de pes. Eza na o babengi, fils Moukoko, Augustin Kabouya, Jean-Marc Kabound. Il y a eu relève et salami. C'est anormal dans un mouvement. Quand même bilongi wanande ezalaka depuis Mobutu et comme na Afdel Bakoti même bilongi na FCC ka bangonde il faut bazar. Personnellement, les messieurs en question Tambwe Mwamba azo mérité ça je le dis comme citoyen congolais azo mérité kozala o babengi président ya Sénat. Ezana o babengi mitema. Et ça, on a un plan caché à FCC contre Bisso. Natina été. Batia Moutoumoro, on a problème. Tambwe Mwamba a problème. Azana on a plainte internationale, donc mandat d'arrêt. Bazui Tambwe Mwamba, bazo proposé. Bazui sous ba proposer mutumso aza sous na problème ya ba mambo ba kamwena sampu boshab ba proposer sous na Sénat. Comment bozo linga bocha bato bazana ba problème na institution, ça ne s'explique pas. Donc et en plus Tambwe Mwamba azane loko moko o baloba asala crime. Crime na ezana nous na 1998 à bombardaki avion na batu na kati disparition ya ba combattant IDPS na prison à Makala ezana mutu na. C'est pour cela nazo yebisa na batu ke ba biloko yo oyo koyala ya batambwe Mwamba wana eza ba plan caché. Il y a FCC. Et je continue à confirmer que le mariage cache FCC. Nga personnellement na linga na ngote. Eza lokola o babengi libala ya Angelou na marabout. Donc ego simbate déjà bazana o babengi ba idée ya mabe contre président de la République.
Ils veulent bloquer la machine. En rapport avec le gouvernement, si le gouvernement traîne encore, c'est le FCC qui veut consommer le temps. Va consommer le temps pour Fati à Kokako échouer. À cette occasion, tant que fils de la maison, gardien du temple, j'appelle le président Nao Babengi à appliquer au Babengi Constitution. Le président nomme et révoque. C'est-à-dire l'alliance FCC et Zao Babengi, et ça accord, ce n'est pas constitutionnel. Mais la Constitution donne le droit au président de la République de nommer un Premier ministre. Le président doit nommer le Premier ministre. Le président doit remettre les choses à zéro. C'est-à-dire, il doit dissoudre le Parlement, conformément à l'article 77. Il doit dissoudre, conformément à l'article 148, excusez-moi, il doit dissoudre le Parlement. Le président de la République, il faut un procureur rapport. Il y a la corruption au Salamaki na l'élection. Asenga un rapport wana. Pour sanctionner Batou Nyon Sobasalaki corruption. Jusque-là, le procureur n'a jamais donné le rapport. Et en plus de cela, le président de la République, il faut alongolaba juge. Quand je dis le compteur à zéro, alongolaba juge Nyon So Oyo, ba memi makambuna o ba bengi ba corruption et consort. Donc le président doit renouveler, en bref, il doit renouveler les institutions de la République. En rapport, donc, M. Tambwe Mwamba ne mérite pas de diriger le Sénat. Nazo lancé appel à la jeune, il y a PPRD, majorité, et la jeune, il y a PPRD, base à la responsable. Cause à la salle d'attente, bamonara babilongimo ya baboshab batambwe mwamba donc base à la responsable cause à la te qui va utiliser comme des robots dans des actions ya kokatara batu machete base à la responsable. Je crois bien à PPRD aussi il y a des élites et des responsables. Et en deuxième lieu, na sepeli na oyo Modeste Bacha Sali, c'est-à-dire à la kisi ke azana courage politique. C'est ça un homme politique. À la kisi ke a occupé ko cavalier seul. Pour nabiso cache, la porte est grandement ouverte. Na Modeste Bachi. La porte est grandement ouverte. Na condition mo boye aebake na cache. Il y a le directeur Kamere, il y a Kinke Moulumba, il y a notre papa de l'Équateur, son nom m'échappe, ça viendra. Aebake préséance na kacheza. Aya kosala biso jeté na ba géo basala quitte les FCC pour aller là-bas torpiller les histoires. Aya na rêve qu'il y a un jour akoma o babengi par exemple tête na kacha makambo. Il y a aussi un problème. La Mouka, ndenge na lobaka, tababa tebele la la libanda. La Mouka lelo, ebimi tabao et la libande pour les limbula. Tababa tebele la la libanda, c'est-à-dire, au kanisi ke tabana, Ezaya Augustin Kabouya,
Augustin Kabou aza na cité de Loya tabalali libanda bakanisi ke taba wana eza ya ngai naza na temple tabalali libanda bakanisi ke taba eza ya Jean-Marc Kabound aza na ensemble tabalali libanda taba bato ebele elalaka libanda lamuka il faut tozala en prudence nazoyebisaka bato koyaya baati ya bienvenue mais kolongwa na ye mpe na FCC il faut tozala na prudence c'est-à-dire le camp ya FCC bakobimisa baati neti na opposition na tina aya kokoma porte-parole ya opposition ils ont des calculs na balaboratoire na bango par rapport na o etali sorti ya gouvernement le président doit prendre ses responsabilités et nous sommes prêts. Si le président prend ses responsabilités, il nomme le premier ministre. Si les FCC osent, nous sommes prêts à mobiliser le peuple pour te mettre bango hors d'état de nuire. Le président le barato déboulonner bango parce que bazo la sa mauvaise foi. To pesi bango o babengi ultimatum sans date. C'est-à-dire ultimatum sans délai. Ils vont voir les combattants de l'UDPS dans quelques jours dans la rue pour demander qu'il y ait un gouvernement. Le pays ne peut pas vivre sans gouvernement à cause ya Batumoko, o bamona cop na bango, bakomisa Congo cop na bango. Ça c'est un point. En rapport avec, avant que vous posiez vos questions, en rapport avec l'armée des bâtisseurs tissérédistes, où les Asbel Nazo dirigé, l'armée des bâtisseurs tissérédistes, ils ont marché très bien. Tous un objectif Nabiso, Tomi Pessa, l'avenir c'est maintenant. C'est-à-dire, Tozo Bandadea qui préparé l'élection municipale, dans la session, il y a instruction sur la surveillance électorale dans quelques jours. Natina, to préparé l'élection municipale et locale. L'armée des bâtisseurs, vision nango ezanine, que en 2023, Fatifa Zoao Babeni majorité écrasante. Toko s'est transformé dans une plateforme électorale, c'est-à-dire nous allons présenter aussi nos députés. Natina été là où peut-être l'IDPS ne sera pas, ce qui biso armée des bâtisseurs, tozui voawana, toya robakisango na UDPS. Yangonde nazo lancé appel na batutu pour na soutien na mambo etali armée des bâtisseurs et sa vision de loin pour na kosunga président asala de mandat. Mais nazo dénoncer ba tracasserie oyo armée des bâtisseurs ezozwa na niveau ya Équateur. Biso to linga lobby président zwa de mandat, mais un certain monsieur ministre il y a budget et plan il y a Équateur, M. Jean-Claude Mbongo, il est le président fédéral de l'UDPS. Il est en train de combattre l'implantation et l'armée des bâtisseurs dans niveau Équateur. Je dénonce ça. Et nazoye bisana batuke pour barrer route na o babengi moyibi na mboko confusion o balobaka ya poche na yo to ya salaire na ona mbongo à l'état. L'armée des bâtisseurs compte organiser atelier moro dans quelques jours au babengi atelier sur la lutte contre les antivaleurs. Opération Maboko Pembe, thème Nangweza, perspective
de la bonne gouvernance en RDC, utopie ou réalité. Donc, il y a tout ça, si on a besoin, il y a des vrais Congolais qui comprennent Makambango Yamboka. Je profite de cette occasion pour dénoncer Makambo Ezosa Manalwalaba chez Richard Mouej, le gouverneur. Na Lualaba, Richard Mouej en complicité na ministre na ya mine, kombo na Jean Tizanga, pe na Muteteka, ministre na ya finance, bazo zwa o babengi richesse à Congo, ba bien à l'État, bazo sakana nango koteka yango, donc bazo sala de n'importe quoi. Je suis en train de dénoncer ça, tant que gardien du temple, sentinelle de la République. Je dénonce encore Makambo Ezo Salamana Sele, Amiral Mombonda, Borenyaka Sera Mobutu, Lelo Yozo Kendeko Bimisa peuple à Congo, Libanda, Alala, Bokokata guerre tenafdel, Amiral, soi-disant Amiral. Okendeko Bimisa peuple à Congo, Balala Libanda. Je suis en train d'appeler Nayo Zonga na raison, qu'on revête ben poko boande ko sala ba folie. Ça c'est un état de droit. C'est-à-dire nazoye bisana bateau bazakuna bakoka ko résister mais bateau là-bas bo résister les Richard Mouej Joana. Là-bas ça a été. Ça c'est aussi un point. Et à part ça, j'attends ma question à Bino pour nous répondre. Non, merci beaucoup. Ouais, question. On commence comme ça, on part. Oui, merci beaucoup. Fils Moukoko, gardien du temple. Comment on sait les bisous état de lié à représenter Aspen, les armées des bâtisseurs sécuritaires. On parlait de Mamba Léopard, on parlait de Nyon surtout, mais net de Mamba Léopard, tant on dit alternance. Vous voyez que ça les marathons, il y a élection et ça les marathons, car on est tout le monde échec, Balamoko, Constant Marie, allons, on va pas mourir. FCC, bah au salaire, va bien débauchage. Bah au sommet quelques députés, parce que beaucoup de députés, ceux qui ba koti bazui déjà mandat, ba respectera l'issue ba parti na bangote. Bon, tout ça yango na eu des pèses. Les Sphinx Tshisekedi appelle ça mot d'ordre de toko tate, mais ba tumisu ba kenda ba kota à cause d'anzala. Bon, les problèmes qu'il y a, lui-même ba Tilukwebo, acte oya sali déjà, ils a historique. Au moni na kan ya FCC c'est rare muto aloba non hein po bango basala la réunion na mundu ki na mesa lokola azui quand même courage Joana c'est déjà bon à sa personnalité politique en rapport na marambo lobi ya élection na Fekofa que ba candidat ba mona na raté eza planification ye oyo Constant Omar salaka ba planifier kabongo que candidats à la unique mais babanda ginde ko planifier biso toye na pouvoir mais je crois bien cette fois-ci ba candidat ba omona ba candidat déjà nazolo ba batu ba manifester ba ambition pour ba koka ko diriger au moment opportun au ba bengi Fekofa. Est-ce que le président a copé sa confiance comme personne politique ou bien a continué quand on a kibati nae le quoi na FDC à na point. Ça c'est 2 3.
soki alobi a s'adhérer na cash ndenge olobi aya neta idée te ki non apose la personnalité moko ya au niveau azala ndenge moko na bato nyonso est-ce que akondima kosimilie ti na niveau wana? Bon, le problème qu'il y a nasali blanchissement ya bahati te apparemment. Non, le courage politique oyo asali yango nde na saluer po bango una basalaka baza neti bato moko basala parte ya franc-maçonnerie, tu peux pas quitter. Na saluer nde courage na ye ya kobima na likita wana. Mais le problème eyali koya na ye pe soki alingi aya koto oyo eza nango mabe te. Mais nasali blanchissement na ye te parce que mabe ekotikala mabe bato baobosana te na mbongo ya bakongole baati lukwebo asombela mwana na ye ya 16 ans lupangu ya 1 million de dollars mwana 16 ans ata na bambongo ya classe oyo bapesaka ye akokokisa 1 million de dollars po asomba lupangu eza na mbongo ya bakongole babiloko wana tout justice ekosokipe nango. Mais nous voyons la politique na moment oyo question no musu alaki nini aza bato ebele aza badepute ebele est-ce que bokondima ye na casquette na ye wana ou bokolinga asimilie neti bato nyonso est-ce ye mpe akondima asimilie azala membre simple na cache? Bon, personnellement l'humilité précède la gloire hein? Il faut tout respecter au babengi préséance ce qui il y aura des négociations au togoye bandeni tokosala na ye na tina ke ye pa kosala mwa ba concession. En politique, c'est comme ça. Il faut perdre quelque chose. Mais il faut que la logique, il y a ndenge batu bayana cash. Pour te limiter cash et Coca-Cola, va bien déséquilibre. Togoye bandenge ni toko solana. Le problème qu'il y a, c'est quoi? Na lobby déjà. Na lobby, personnellement, nga moko pe na okitana na scellé tant que citoyen congolais pour na koka komona makambo wana. Na mboko yo muto a supérieur na mibe kwazati. C'est-à-dire na komeka kosala na bakano ya logique kosala o babengi pression pour quand même batouana va récupérer ba droit na bango. Donc c'est ça la réponse que je peux donner. Et là, nous, en tant que DPS ouvrier, machine au marche pour la chef de l'État et aux alliés qu'on la makambu ya nani ya mwana mboka Costa Omar. Oyebi pona kolongola Costa Omar eza na ba article oyo apula okofa ko postuler la présidence. Imagine oyo bosala kolongola mwana mboka Omar na Costa. Et olobi makambu ya oyo bole garantie. Peut kaka moko ko bino bino la.
moko soki bakonzi balingi basala base na bango babenga peuple wana lelo baza bana mingi mwasi omoni ni politicien ni kote na bino ni kote ya FCC ni moto ya opposition akei kongoranga alors toyebi te politique bino bokosalela juste mpona bakosela bino bomanaka peuple bozosala ngo mpona intérêt ya te. Personnellement politique akozwaka poste nga naloba na kosala te na kotikala na parti malgré que na 98% ya capacité ya osala naloba na kotikala na parti. Ça c'est un point. Deuxièmement, elo na koloba par rapport na makambo nsele soki na bengi bino c'est parce que dossier ngo tozwaki yango kaka lobby, c'est-à-dire lobby nde délégation moko eyaki awa yango nde na bengi bino mpo na dénoncer makambo ya mouege oyo nazo dénoncer lobby ke toza na pouvoir mais bamakambo ezosalama. On m'a appelé de Katanga mpo bapesa ngai makambo wana na dénoncer yango mpo nga nakomi monoko ya bakongolais, la voix des sans voix. Nazo dénoncer yango mais tokosala nini mpo to arriver à trouver ba solution na mambo FCC ezosala. Nasi naloba na bato ke la plus grande institution dans la République c'est la rue. Kalate bozomona o babengi ba marche monstre, c'est-à-dire ba marche contre o babengi ba antivalais. C'est pour cela na utolo banabino armée des bâtisseurs en collaboration avec mon parti et ko saliso babengi atelier sur la lutte contre les antivalais. À partir atelier wana nazo banda travail o babengi ya préparation morale parce que nous devons faire des manifestations contre Makamnyo Soyamabe partout dans le Congo pour libérer la République. Je suis en train encore de dénoncer au Babengi façon de faire, il y a un conseiller à président. Un conseiller à président, un comico salo au Babengi, comme si tous en a moi tamo beto lekisa. Or que nous n'avons pas le temps. Comment bino va conseiller à président, beaucoup tika président, à Kendeko, Kotia, ba signature na Marambouya libre, zone de libre échange. Au moment Congo est en intérêt, bino ba tubo tanga na ba Louvain. Zone de libre échange Jouana, est en intérêt à Congo te. Rwanda ba comment ça ba voiture. Biso atama tembele na chasser na emballage industrie ezate na mboko. Dès que tu signé le la zone de libre échange wana boye ba automatiquement makamba ba douane et kwei bango biso nde to koma ba consommateur mais biso to salarata ata misili to tiara ngo ata na ba boîte te. Et le Congo est un espace à monene. Babiloko ba conseiller à président bazo sala et j'ai dit encore na bat mutu nyonso akoya na ba trafic d'influence na kombo ya président au conseiller à président appelez-moi na numéro nanga parce que nous n'avons pas lutté dans ces pays pour to ya ko sala o babengi de n'importe quoi. Trafic d'influence makambo ezanga tina o eko sali le président de la République. Appelez-moi dans mon numéro plus 243 85 084 65 55. Je répète, plus 243 85 084 65 55. Parce qu'on est là pour Tosunga président. Makamwana zone ya libre échange, personnellement, je suis pour Angote. Makambu ya pont Bisona Brazzaville nazo continuer sous ko réitérer que naza pour Angote. Bango bazana o babengi douane bazana o babengi douane na bango eza moins cher que ya biso. Soki to tie pont batu babando yana babiloko kuna matadi na bombe kokufa. Babiloko wana bozo monango bino ba conseiller botanga na ba avar. Vous devez démissionner. Et dans quelques jours, quand j'ai dit Makambu, il y a une marche au monstre, une marche à déboulonnage
C'est pour ça que je demande le soutien des Congolais. Je demande le soutien des Congolais. Marche on a relancé Mbaloyo. Et ça, on va bengi déboulonnage. Même na batumsu na on la présidente de la République. Bisoto. To mela ba gaz to kota ba kaso po batu ba ya basala ba blague. Batu ngo soki ba uti. Bato ba banda ko sunga biso ya diaspora. To yebi bango. Mingyo bazakuna na cabinet président o ba lo ba soi-disant diaspora. To yebite so ba uti ba Chili. To yebite so ba uti ba Madagascar. Po Madagascar pe diaspora. Mais ba vrai diaspora. To yebi bango. Bango ba ye kaka bino ba conseiller président bozo calé bango ba ye na ba projet ya bien, je suis en train de dénoncer ça. Boye ba ke nazo sala de travail à terrain avec le président du Parlement debout. Dans quelques jours, beaucoup de monde a vraiment dingue. Tous les autres gouvernements bim. Beaucoup de monde a comment le Parlement debout l'œil du peuple et qu'on réagit. Mais non, question exacte. Nommer mon conseiller, c'est seulement parce que Olitanaye ou parce qu'il est compétent de travailler place one. C'est la présidence. Bango baza ba conseiller à mon compte. Parce que mon compte va ça l'erreur, bon mon na bango te bon mon na président. Maintenant, eza baza wana parce que ba mériter parce qu'ils sont compétents ou parce que abuna na bango quand baza ba ninga président ba beta famille na photo ya monde ba. Le problème qu'il y a, c'est quoi? Il y a eu des histoires. Il y a des histoires. Il y a des vrais diasporas. Oh, bah, il y a qui n'a pas projet, bah, zonga, bah, là, na hôtel Béatrice. Mais il y a des gens qui habitent sur Bolivie. Bah, on peut, bah, diaspora, wana. Bah, prouver dans 100 jours à président. Bah, ça, le rendement est bien té. Tant qu'il va conseiller. Bah, ça, le rendement est bien té. Communication à président faible. La bino presso bolanda biso na ba manifestation ba boto la bino ba caméra. Boza accrédité te kuna na présidence. Bazu presse sango ya wapi. Bino ezana batumsu nazo se rappeler journaliste moro ba beta gaza na 10e mairie to kima na ye na bar moro ya mère Siska to sala interview na kati ya toilette. Siko bateau ba komi na presse présidentielle ba utuat. Conseiller à communication. Aux hommes la babiloko bazo sala. Siko biso to tikango. C'est pour cela le président aussi il a accepté que ngana salade. Pour muto azali banda match à mon occasion à biebeli. Na bere. Je suis là pour dénoncer toutes ces histoires. Tous les biloko yo ezo sala ma ba mafia ko yiba ba document président ko publier président Zana Moutou, même à Solola, même à Zolianda Kala, photo et bimi. Ça s'est fait comme ça. Parce que peut-être le président a même président de Solola, vous déjà compris. Net, il va plus renaître au Bakonomé, premier ministre au Bakonomé. Mais bis au Toyota qui ont 48 heures avant. Mais communication à président et quand tu complimenté sans que le président fait sa base. C'est pour cela, madame, je suis en train de. Ce sont ses amis, peut-être. C'est pour cela que je suis en train. Bami na ewana babundate batu babunda baza ba parlementaire debout babundate le problème est ali que tozo yebisa bango tozo pesa bango déjà mise en garde de sévère. Il y a une autre question, je crois bien na remercier bino na ndenge to meki kolobela makambu nyonso, mais je tiens à rappeler aux gens que tozawa pour na ko veiller que Fati a échoué. Les FCC bazana makanisi na bango oyo bazoya kolinga ba bloquer machine à l'état. Ko tia batuneti batambwe mwamba. Kotia batuneti ba boshab o bazana ba problème na communauté internationale. Et ça pour na ko bloquer
machine à l'État. Naza koloba na batu tout, naza na besoin vraiment ya soutien na bino pour na koka ko fonctionner. J'aime pas demander l'argent à président de la République. J'aime pas demander l'argent à président de la République parce que ce qui a fait Singambongo na kokoloba na EPLM sous berer na été. Mais batu basala ineti moi polémique au président pesi au voiture eza na senga qui amonaki na salaka accident na moto koya permanence apesi nga moyen de transport na idée que na kokaka kotambola na yaka permanence donc eza nango te na esprit moko ya lem susuke eza facture à combat nanga eza na o babengi prix indéterminé parce que nous avons donné toute notre jeunesse na kati ya parti. Na pesi bino merci na tondi bino est-ce que les lots bazaki kokunda na kati ya parti awa? Est-ce que les lots partis du pouvoir quand même tokanisa kotala ta mabota na bango to ba o misusu bazwa ba dégâts misusu pona koluka pe kanisa bango ata mo moke na lito basalaki pour les lots partis pour remplacer. Bon, le problème qu'il y a, l'IDPS a perdu beaucoup de gens. Son a lobina cité, moi j'ai perdu l'un de mes amis au Yassala Gena Kota na IDPS et voir ma Kota na Debonom na 5e rue. Yangonde Salangaï et peli sa flamme na ya révolution. Bato ebele bakufi na komba o. Ba famille na bango baza ba papa bakufa, ba mama bakufa. Bato ebele pe bakweya na bakop na bango Mobutu a bomi entreprise na époque à Alain membre d'honneur à UDPS. Je crois très bien je vais voir le secrétaire général Augustin pour te banden toko répertorier batouana pour te présenter dossier mo cohérent et pas président. Baza tellement ébélé ba Serge Lukusa o ya kufa liboso seni pour la vérité kaka makambo ya élection serveur central. Baza ébélé ba o batumba na permanence na rendre bango hommage que toko tikala jamais ko bossa na bango. Donc toko tikala jamais ko bon ça et ça les larmes aussi s'il vous plaît. Excusez. Ouais. Mais le lot au moi, Église catholique, a télé à l'obéité, l'État a incapable de foutre à l'idée. Est-ce que l'école catholique a fini pour soi l'État bon, l'église catholique en question, bon, il y a déjà tendance na bango. Tendance na bango, il y a tendance la mouka. À ce moment, on est des catholiques des fois. Comment on lui a fait la communion avec beaucoup plus de prudence. Parce que tendance na bango, toyebi yango très bien. Mais ce que le président a promis, il va le réaliser. L'enseignement sera gratuit ici au Congo. Merci. Alors que le président a promis. Le président a bien promis. Ba Congolais kutokolo ba ke changement na nezo ya te tozo mona rien ba tu be ba zolo bango. Mais na ko répondre tout simplement boy. Mama soka boti mwana. Mwana ngwa tambola mbala moko. Mwana tambola mbala moko te.
to trouver pays na o babengi gouffre na situation mo boye o babengi économie zéro to trouver pays na kati ya mabe makasi. Je crois bien l'effet président Zobima eza ba voyage o babengi touristique te. Il est en train de chercher à maîtriser la sous-région natina ko stabiliser situation ya babiloko wana nyonso ekosila na bato batekaka ba vente d'armes wana babiloko wana nyonso ekosila parce que tout ça là 37 ans pour toi tout ça là loisir na pouvoir. Une autre question? Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup balandi na biso ya ESP Media ndenge bauti kopesa tana bino pona kotala ba image oyo voilà donc wana ezali situation oyo ezoleka na kati ya mboka ndeko na biso fils mukoko auti kopesa biso to benga ngo état de lieu pe na ba avertissement oyo auti kopesa bandeko nyonso to bazali lokola ba conseiller ya chef de l'état to ba oyo bazali ko sa moi nungu to benga ngo nini bandeko na biso ya voilà, donc to benga nga poto to iboyi o ezo salema vraiment na kati ya mboka et ba gardien de temple baza wana pona kolandela toujours. Merci na bino nyonso to botala ki biso, merci na ndeko na ngai Arsenal o asimbela biso caméra. To bo simpete concert na biso azali wana na kombo ya Jemi Mankunga to pesi mbote na ba nyonso to balandaka biso, ba nyonso to balingaka biso, to bo sente kulutu Clara de Bruxelles, tali botali ma grand frère propre ba mbote na place ozali, famille Bumba nyonso partout bozali na pesi bino bambote na États-Unis na Europe na Amérique na Europe partout au bozali bambote na bino et tokutani très prochainement na ba émission mosusu mais na bo sente golo ba bon guérison na Samaritaine Amani parce que émission haute dédiée ngo na Samaritaine Amani vraiment ba bon guérison nzambe asala yo grâce ndenge tolobaki na début et tokutani très prochainement tolobi ensemble na bino ba ebota la rabiso. Glory be to God. Bye.